Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini bandeko ya Kivu oyo balandaka radio na biso ya Zoomel 1000 oyo bazalaka toujours attentif ya koyoka basango na biso pe tozalaki surpris ya komona ete bandeko wana batindeli biso message pe basengi na biso tolekisa message wana na intégralité na yango mobimba tolongola eloko te pe tobakisa eloko te tolekisa yango po ete bato ya Kivu tango biso tozali koloba bamakambo mosusu awa na niveau ya Europe pe tozali kosala babisala sala na niveau ya Europe nzoka nde bato ya Kivu bazali kosepela te na bamakambo tozali kosala po ete bato ya Kivu baye komona ete ba opposant congolais mingi oyo bazali libanda ya mboka bazali koutilize kombo ya bana ya Kivu pe mingi oyo bazali awa ba opposant congolais bana ya Kivu baye kokonstate ete ba opposant congolais ebele awa na poto bakomi kolinga kokotisa système ya tribalisme na kati ya makambo oyo ya politiki ya Congo na ndenge ya sese me bato mingi bazali kolala pongi pe bazali koyeba te. Bandeko babolingo bana ya Kivu batindeli biso message oyo balobi ete tolekisa yango po ete baye komona ete biso nde tozali radio oyo tokoki ko faire passer message facilement po ete balobi batindaki message na bango na ba site internet mosusu ya ba congolais mais bamona ti lelo depuis ba tinda ba message wana sango moko elekate na oyo ezalaki bosenga na bango bavanda bazela ezali kaka na ba chaîne ya ba congolais oyo boyebi mais balobi ete balekisa ba message wana te yango ete balobaki ete bameka nanu epai na biso bato ya radio Zoomel 1000 po ete tos basengaki na bosenga na bango biso tomeka kolekisa message oyo po ete balobi ete bato mingi bazali kokanisa ete bato ya Kivu lokola bazali silence bazali koloba te bazali kokanisa ete bato ya Kivu bazali kosepela na ba manœuvre nyonso tu ba opposant congolais bazali kosala pe bato ya Kivu bazali kosepela te ndenge nini ba opposant congolais bakomi ko utiliser bakombo ya bato ya Kivu po ete baluka ndenge nini ya kosenrichir bakomi ko utiliser kombo ya bato ya Kivu lokola commerce na bango pona kolinga kokosa bato yango wana bato ya Kivu bautaki kotindela biso message pe batindeli biso na message audio oyo balobaki ete tolekisa yango po ete bato nyonso tu bayeba parce que bazali kosepela te pe représentant ya bana ya Kivu nde asilaki koloba na kati na message wana bandeko bokolanda yango oyo asili koloba biso tozali na kati na commentaire ya mingi ya kosala te bolanda bino moko po ete na kati na message wana batindi yango na Swahili pe batindi yango na Lingala nyonso tu ba expliquer yango.
bandeko ba bolingo bokoyoka message wana eleki na Swahili pe suka na yango baye kolimbola yango bango moko na Lingala pona ko éclaircir na bato bayoka Lingala, Swahili pona bato bazali koyoka Swahili, Lingala pona bato bazali koyoka Lingala malamu. Yango ete bandeko ba bolingo tango bino bozali kosala bisala sala awa na poto boyebaka ete bato mosusu bazali na RDC na République démocratique du Congo bazali kotala bino na ndenge ya malamu te po basi ba comprendre système oyo ezalaka na tango ya kala, na tango ya bamulele, na tango ya bato boye oyo ndenge bazali kosala na bachombe kosala baje ya chobo ya ndenge ya se ya kokosa ba peuple pe kolinga ko créer ba tribalisme nyonso tu basi batimbeli yango pe bana ya Kivu bazali kokebisa surtout na bakasaye oyo basili ko remarquer te bazali kolinga kokotisa tribalisme na ndenge ya sese bazali kokebisa bakasaye makasi. Ngai na kosala commentaire ya mingi te sino te bakoloba ete mama Rosalie asali ba commentaire ya mingi mais totiki na tango oyo ebongi malamu ete bino moko boyoka ndenge nini bana ya Kivu batindi message na bango mais ya mbote topesa message oyo bana ya Kivu bapesi na kosenga na papa Roger soki azali na mwa liloba aloba pona ba auditeur oyo bazali koyoka biso. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba. Bandeko ya Kivu ba uti kotindela biso message oyo penza bazali ko tirer attention na yango makasi basengi na biso ete tolekisa yango po ete balobi ete ezali le seul moyen oyo message na bango to makambo na bango makanisi na bango o bazali kokanisa ekoki kopase po ete mokili yoka yango po baye komona ete bato ebele bazali kokosa bamakambo mingi na kombo ya bana ya Kivu bazali koloba lokuta bazali koloba bamakambo ndenge na ndenge yango ete bana ya Kivu basilaki kotindela biso message a partir ya internet pe na boîte email na biso pe batindeli biso pe message audio a partir ya boîte email balobi ete bandiko ya Zoomel 1000 tosengi na bino bolekisa message oyo po ete message oyo topesa yango na ba chaîne mosusu bavandela yango balinga kolekisa yango te yango na tango kaka ndenge to bandaki kolanda ba émission na bino pe to moni honnêteté oyo bozali na yango to tindi message oyo to sengi na bino bolekisa yango po ete wana ezali message na biso ya bana ya Kivu oyo lelo bana ya Kivu oyo bazali kosakanela oyo bakomi koniata lokola bazali koniata poto oyo bakomi koloba lokuta likolo na bango yango totindi message oyo po toyebisa na bato oyo bazali koloba ete soi-disant ba opposant congolais makambo bazali kosala batika ko utiliser kombo ya ba kivusien na ndenge ya ba commerce na bango indirect bazali kosala pe ba makambo bazali koloba liboso ya ba radio na bango na ndenge ya lokuta bana ya Kivu ba sepelite pe balobi ete bato mingi bazilingi ko organiser ba système ya tribalisme indirect mais bato mingi ba comprendre nano te nde bana ya Kivu balobi bango lokola basi ba comprendre yango ba pesi alerte pe ba lancer message d'urgence pona ko kebisa surtout na ba kasayen oyo bazali kolinga ko potisa tribalisme na kati na Congo bazali ko kebisa bango makasi pe balobi ete bakeba surtout na ko utiliser kombo ya bana ya Kivu ekomi lokola caché na bango oyo bazali esika ya kobikela po na koliela mbongo pe po na kosala makambo ndenge na ndenge bana ya Kivu basiliki makasi balobi ete basukisa po ete ekokute bango cher na bandi ete ba commentaire mingi tokosala te mais na zongsi malobe pa ya mama Rosalie po ete mama Rosalie yemoko apesa passage pona tolanda message oyo bandeko ya Kivu bapesi na Swahili pe bapesi yango lisusu na Lingala. Mama Rosalie na zongselio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba pona kokende mosika te na kosenga na bana nyonso tu ya Congo bolanda ba maloba oyo bandeko ya Kivu batindi ndenge nini bandeko ya Kivu bazali na kati na motema pasi pe na kanda makasi na ndenge nini bazali komona comportement ya ba opposant congolais mingi na poto awa surtout bazali kobeta sete mingi likolo ya bakasayen oyo bazali kolinga kosala neti kokotisa tribalisme yango ete ngai na kopesa ba commentaire mingi te wana ezali
oyo ngai nazali koloba ezali ba maloba oyo bokolanda bango moko balobi yango. Ngai nazali na likambo ya kosala penza ya makasi te, kasi na beti kaka sete pona koloba ete bazali koinsiste pona ete baye ko remarke ete balobi bakasayen bazali kolinga ko créer moi tribalisme moko boye na kati na bakongolais, surtout oyo bazali na Europe. Pe balobi ete makambo wana il faut ba mettre fin na yango basengi na biso tolekisa message oyo avec intégralité, tokata eloko te tolongola pe eloko te ndenge pe ekoleka tolongoli eloko te pe tobakisi eloko te kaka ndenge bango moko balobi, ndenge pe message na bango ekoleka na banzi na tango oyo. Tosengi na bino bandeko bolanda message oyo bandeko bapesi ebongo na nsima na yango nde tozongeli masolo na biso. Bonsoir watoto wa Kongo bote, mie wa kwenu Monsieur Paluku Kashamura. Niko na message ya kunitumia watoto wa 5 regio province yote wanye wanasema Swahili, kuanja Kisangani, Manyema, Sud Kivu, Nord Kivu, ti mpaka Katanga. Natuma message hii juu ya kuavertir message menace iko na kuya a partir ya Ouest, precisement Kinshasa, pe Bulaya, mwingine wote wa Bulaya, Canada, Bruxelles, Londres et France. Juu ya nini Etienne Tshisekedi iko na anja kuforme ba milicien, kukabulia batoto wa Kinshasa mupanga, batoto wa Baluba mupanga, kubakabulia kubarekrite batoto wote ya Baluba mukishasa, batoto wale wa sportive. Juba kisha ba election ikapita contre faveur yake, abatose bale wato kunjia juu baanje kubamenase baswahili wote wa Kinshasa, baanje kumenase waswahili wote mwenye wanaikala Bulaya. Wale watu wanawaita wakombata de Kinshasa, wengine wiko Bulaya, Belgique, partout Europe. Tshisekedi kunalipa bao faranga juu baanje kubamenase watoto wa Swahili watu wote wanyewe wanamusiporte le rais Kabila Kabange au Vital Kamerhe, mtoto wetu wa Kivu. Juu ile si watoto wa 5 regio yote kuanja Kisangani mpaka Katanga tunasema hivi, tunapenda bapitishe message yetu au niveau ya internet et au niveau ya radio yote inye inaisha ya bakongomani. Tunasema hivi, Monsieur Etienne Tshisekedi afanye mapropaganda yake ku province ingine sawa na Kinshasa, sawa na Kasai. Atupende kumuone Monsieur Etienne Tshisekedi hapa kuma province yetu ya watoto wa Swahili, kuanja Kisangani mpaka Katanga. Etienne Tshisekedi ifo ayue kama kakanyaka udongo ya watoto wa Swahili, tutamufanya vile tutawafanya. Tutafanya vile tutamuemilie 5 fois plus que vile balimuemilie Monsieur Kamerhe mu Canada. Donc atupende kumuone Monsieur Tshisekedi hapa ma province yetu misie ba Swahili. Hakuna exemple moya inye Monsieur Tshisekedi anafanya kwetu siye wa Swahili. Hata conference de presse kama iko na ya onesi, siye tunasikiaka jina yake, me atumuyue Etienne Tshisekedi hapa siye wa Swahili. Hakuna hata mitinge moya inye Etienne Tshisekedi aisafanyisaka pendant 50 ans de pouvoir et 50 ans ya experience politique aisafanyisisa kumkongo. Hakuna siku moya Etienne Tshisekedi aisafanya activité
province yetu ya Kwanja, Manyema, partout nye minasema. Donc watoto wetu wa Kivu, Manyema, Kisangani, Katanga, tule batoto wa Swahili tunasema hivi, asipime kukuya mubudongo yetu. Kama iko na prepare ba milicien juu amba menase ba Swahili mukishasa, sie tuko pre. Après le 6 décembre tutakuya kupikana na watoto wake wenyewe wiko na tafuta wa menase wa Swahili mkishasa. Hatuna boka na intimidation yake. Ayue wa kama intimidation yake iko kama demi goutte d'eau. Unajua kama goutte d'eau vile inakuwaka, unakabula katikati, demi goutte d'eau. Intimidation yake haituogopeshe, paske siye wa Swahili tuko wapika watu wa vita. Mswahili mwenye alimfukuza Mobutu, Mswahili iko revolutionnaire wa zamani. Yakini napenda kusema hivi, Tshisekedi kama iko natafuta pouvoir na kinguvu, akapata na kinguvu, atadirige mpaka Kinshasa na Kasai. Atapata fazi hapa Mkivu, Manyema, partout mbulongo ya Baswahili. Kama akapata pouvoir, atadirige Congo a moitié, atadirige Congo muzima. Il faut atie kukicho yake ke akapata pouvoir na namuna ya kingufu iko natafuta apate pouvoir. Congo ile atadirige itakuwa ya katikati, haitakuwa Congo ya muzima. Ayue ya kama preparation ya genocide iko nafanya, iko na prepare wa kombata jua menase wa Swahili, iko na prepare komba na 55% ya population congomani. Ça veut dire moitié ya population congolaise njo iko natafuta apikane na yeye. Aprepare mzuri vita iko natafuta, atayua konsekanse ya maneno iko natafuta juu iko na salie na wakombata, iko na salie na babandi banye biko na bagrese watoto wa Swahili Bulaya. Tuliona Vitali Kamere, tunaona sasa Weti, mtoto wetu Weti iko natafuta, biko na mumenase saa yote ke juu iko Mswahili. Donc ayue ya kama ke vita ile iko natafuta vita na 55% ya population congolais inye wana represente wa Swahili, biko 55% ya population congolaise. Ça veut dire 5 régions sur 11 provinces. 5 provinces, pardon, sur 11 provinces. Iko ya Waswahili. Asijiprepare mzuri, iye tunasema ke asipime kukuya mbulongo ya Waswahili. Kisha natuma message kwa kombata wake ke a partir ya leo maneno ya kusema bafame viole iishe. Sio wanye tuko hapa tunayua situation ya Kivu, tutasemelea maneno ya femme viole. Internet iko hapa Mkivu, internet iko Goma, internet iko partout mbulongo ya Waswahili. Tutasema mambo ya Kivu. Wao watoto wa wakombata waangalie kwa mambo ya washege wiko mkishasa, waangalie maneno ingine hii mwenye mkishasa mkinye mko Bulaya. Waache kusema maneno ya wa femme viole, paske wanye wa femme viole hakuna mtu iko na uchungu nao kama siye wanye wa Swahili. Nadhani message yetu watoto wa Kivu itapita mzuri. Ninajua kama utatraduire message yetu na Lingala juu watoto wa Kongomani wasikie. Mwenyewe iko na mashikio asikie, mwenyewe iko na kicho ya kusikia maneno aogope maneno. Tshisekedi ayue ya kama intimidation yake iko goutte d'eau. Mobutu atukumuogopa, hatutamuogopa yeye. Merci beaucoup. Bonsoir
pona bana ya Congo nyonso, surtout bana ya oyo balobaka Swahili, oyo bavandi mikili mobimba kobanda na Asie, Amérique, Océanie, Afrique, Europa. Pe napesi bonsoir lisusu na bana ya baswahili nyonso oyo bavandi na Congo, na 5 provinces sur 11 provinces ya Congo, kobanda na Kisangani, Manyema, Sud Kivu, Nord Kivu na Katanga. Ezali ngai wabino ndeko Mese Paluku Kashamora. Natindi message oyo pona kuavertir pa menace oyo za kouta libanda ya mboka pe na province ya Weste, precisement na Kinshasa, Canada, Bruxelles, Londres pe na mboka mususu ya Etats-Unis. Ndenge IDPS ya Mese Tshisekedi babandi koforme ba jeunes sportifs na niveau ya Kinshasa, e ba misusu majorité bazali baluba po ba après élection. Tomoni ndenge Tshisekedi aza koforme batu naye mingi ya baluba na niveau ya Kinshasa, baza korekrute batu ya makasi ya baluba po na ba élection soki etombe contre ye aganye te, ba agrese bana ya baswahili. Toza komona pe na France ba agresaki Werasione na Moluba. Tomoni na Bruxelles vendredi passé ba agrese muswahili Meseweti. Tomonaki na Canada elobamaki deja na ba chaîne mususu ke ba agresaki Mese Kamere na bato ya IDPS oyo bazali baluba. Wana elakisi nini? Elakisi ke azali na ide ya koforme ba milisie na mboka po basala mobulu, azali na ide ya koterrorize bana mboka oyo balobi babengi bango baswahili partout na monde pe na niveau ya Kinshasa. Milisie elakisi nini? Ça veut dire kopesa batu ba arme blanche, ça veut dire machete, biloko ndenge na ndenge. Na kanisi tomonaki na Gare du Nord, na tango ya concert ya Stade de France, tomonaki na Gare du Nord batu mususu bayaki na bambeli po ba agrese ba généraux ya Kabila. Na kanisi ba election soki eleki mabe contre ye, akobimisa batu wana na nzela po banda komenase bana ya baswahili partout na monde. Kola ba menase Meseweti na Bruxelles. Bato wana babengi bango ba combattant guerrier de Kinshasa e ba combattant de Londres e partout ba combattant ba mususu bazali partout na monde. Oyo Etienne Tshisekedi aza ko soutenir bango, aza ko saluer na bango. Tshisekedi azali ko futa bango mbongo po banda ko menacer batu nyonso oyo bazali baswahili pe batu nyonso oyo bazali kondimela Mese Kabila Kabange le laisi. Batu nyonso oyo bazali kondimela le raisi Kabila Kabange to Vital Kamerhe. Pona yango biso bana ya 5 province ya Congo, Kubanda, Kisangani, Manyema, Nord Kivu, Sud Kivu e Katanga, tolingi balekisa message na biso boye. Tolobi boye na niveau ya ba internet pe na niveau ya ba radio nyonso ya Zaire Congo man. Tolobi boye Mese Etienne Tshisekedi ndenge abandi brutalité, ndenge abandi intimidation, asala ba propagande na ye na Kinshasa pe na Kasai. Tolingi tomona ye na ba 5 régions oyo na lobite. Oyo elobaka Swahili, kubanda Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu,
Manyema na Katanga. Tolingi komona yete na ba province oyo ya biso ya baswahili. Na kanisi soki Mese Kiungu anosaki la fois passée, le mois dernier, ezali pambate parce que ayebi situation oyo ezali koleka na mboka na biso. Etienne Tshisekedi ayeba ke soki anyati 5 province oyo elobaka Swahili, toko emilie ye 5 fois plus ke ndenge ba emiliaki Mese Kamere na Canada. Mese Tshisekedi depuis abanda musala na ye ya politique aza na exemple moko te asala na niveau ya mboka ya baso na mabele ya baswahili. Ata conférence de presse oyo asala na mabele ya baswahili soki aza nango alakisa conférence de presse. Meme activité moko ya muke oyo asala na mabele ya baswahili soki aza nango alakisa bino na tele. Biso toyebaka kombo na ye, me totikala komonaka elongi na ye te, toyebi ye te. Totikala komona ye te na mabele ya baswahili asali activité ata moko. Ata mitingi ata moko depuis asala politique, depuis na indépendance tozua, ata mitingi ya pamba na Goma, na Bukavu, na Katanga, na Kisangani, na Manyema, soki azali na yango alakisa ba image ke peuple alingie. Ndenge azali kokosa bato ke peuple ya ba este balingie. Toyebi ye te, toyokaka kombo na ye, soki aza integre na baswahili, alakisa biso na image ke Tshisekedi azali integre na baswahili. Activité moko ou bien école primaire ezalité dispensaire ezalité yango biso batoto ya Swahili tolobi boy batoto ya Swahili ya 5 region kobanda Kisangani, Manyema, Goma, Bukavu, Katanga, tolobi boy toko vote mutu oyo atongi école, oyo atongi chemin de fer, oyo atongi université to hôpital na mabele ya baswahili. Ye mde tokomovote ye. Tokovote mutu pona sentiment te, pona ancienneté politique te, pona kombo na ye te. Yango biso bana baswahili tolobi boye. Ameka konyata makambi na ye te na mabele na biso. Soki azali ko prepare ba milicier po ba menacer bana ya baswahili na Kinshasa, biso tozali prêt. Le 6 décembre 2011 tozali prêt ya koya na Kinshasa tobundana na bana na ye oyo azali ko recruter bana ya ba milicier na ye. Toza na boka, toza na kobanga te na ba intimidation na ye. Ayue ya kama ayeba ke intimidation na ye ezali demi goutte d'eau. Goutte d'eau bokaboli yango katikati ezali intimidation na ye. Intimidation na ye aitogopeshe aibangisi biso te. Boyebi biso baswahili tozali ba guerrier, tobundaka, tozali ba révolutionnaire. Oyo asala gere ya Moba azalaki muswahili. Oyo asalaki gere ya Kolwezi azalaki muswahili. Oyo abenganaki dictateur na mboka, oyo asalaki 32 azalaki muswahili. Etumba ya Lumumba na 1958 ebandaki na mabele ya baswahili. Ngikoloba muswahili azali révolutionnaire wakala na kati ya mboka. Tolobi lisusu boye. Tshisekedi soki azali koluka pouvoir na makasi, ayeba ke soki azui pouvoir na makasi, ako dirige Congo ekozala ya ndambu. Ako dirige 5 régions oyo sur 11 régions ezalaka na Congo te. Ako dirige Congo ya ndambu soki azui pouvoir na makasi ndenge azali ko prepare ba milicien na. Ako zua esika te na Kisangani, Manyema, Nord Kivu, Sud Kivu na Katanga.
esika na ye ezali te soki azwi pouvoir na makasi. Ayeba lisusu préparation ya génocide oyo azali koprépare. Ayeba azali koprépare génocide contre 55% ya population ya Congomani, population ya Congo Zaire. Ça veut dire moitié ya population congolaise nde aza koluka abunda na yango. Baswahili bazali moitié ya population congolaise, ça veut dire 55% ya population congolaise. Ezali 5 provinces sur 11 provinces. Po Kinshasa ezalaka ya mutu nyonso, baswahili pe bazali na Kinshasa. A prepare bitumba na ye malamu pe akoyeba konsekanse ya oyo azali ko prepare. Po azali kosangana na bakombata, azali kosangana na bato oyo bazali pre ya kosimba manduki pe kosimba machete na kisasa. Pe baoyo bazali ko agrese bana ya baswahili na niveau ya poto lokola oyo bagresaki Vital Kamerhe na Canada, baoyo bagrese lisusu Cyprien Weti na Bruxelles. Oyo azali mwana na biso ya Manyema. Ayebake azali ko déclarer bitumba na 55% ya population congolaise. Oyo balobaka Swahili. Ça veut dire 5 provinces sur 11 provinces ya Kinshasa, ya Congo. Ça veut dire, à part Kinshasa, 5 provinces ezali pona bino. 5 provinces ezali ya baswahili, Kinshasa ezalaka ya mutu. Pe tolobi lisusu na bakombata na ye, ke biso awa na Kivu, tozalaka 10 millions et demi de population. Sur 10 millions de population, 3 millions bakimaki guerre. 3 millions bakimaki guerre, bazali partout na monde, bazali partout na ba ville nyonso ya Congo Zaire, bazali partout na ba pays nyonso oyo ezali pembeni na biso, et puis bazali partout na bamboka ya poto. 3 millions selon statistique ndenge to calculer awa na Kivu. Et 7 millions et demi de biso ba oyo tozali ko vivre awa na Kivu. Batika kochola biso ke ba 8 millions de morts oyo bakufaki. Soki 8 millions de morts oyo bakufaki, pisi 3 millions de morts oyo kizalaka partout na ba réfugiés partout na monde. Ndenge nini Kivu ekozala na bato lelo? Soki 3 millions de population oyo bakimaki guerre bazali partout na monde. Et puis plus 8 millions oyo bolobi bakufaki. Soki ezali ya solo, ndenge nini batu bakozala lisusu na Kivu? Botika koloba makambo ya basi na biso na Kivu, botikela biso moko tozali na ba internet awa tokobanda koloba soki likambo ezali. Boloba nanu makambo ya bashege, boloba nanu makambo oyo ezali na bamboka na bino na bapoto, makambo ezali ebele na Congo boloba. Botika. Internet ezali na Goma, radio ezali na Goma, batozwaka ba journaliste international bazalaka awa. Soki 8 millions de morts ezalaki yaliwa, tokolobela bango botika makambo ya lokuta, paske ezali ya solo te, paske wa femme violée eza na mutu te azali na mawa na bango lokola biso moko baswahili, paske bazali bamama na biso, bayaya na biso, bana na biso nde bazalaki violé. Botika biso moko tolobela yango. Nakanisi message na biso ekoleka na muzuri, makambo mutu nyonso ya Congo ayeba situation oyo ezali koleka. Oyo azali na matoi ya koyoka ayoka. Bayeba ya ke Tshisekedi intimidation na ye ezali goutte d'eau po na biso bana ya baswahili. Tobangaki Mobutu te, tokoki pe kobanga ye te. Ezali message ya bana ya baswahili. Kwenye moto ililuka, kivumbe ikabakia. Shoka ililungula,
mupini ikabakia. Oyo azali na makanisi ke bazali kotriche ba eleksyon na este ezali lokuta. Biso awa na este toyebi Tshisekedi te, toyokaka kombo. Toyebi Tshisekedi te, mutu akovote Tshisekedi azali te. Mutu pe akofraude na ba eleksyon azali te. Conscience mutu ekosala, tokovote pona sentiment te. Merci beaucoup. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo biloko bandekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.